Bonjour, bonsoir la famille, bana mama, ça dépend ernia sobozwami, en tout cas na pesi bino bambote, bisika nyonso bozwami na Asie, na Amérique, na Afrique, na Europe, bambote, nzambe na lola, abomba pe abatela biso, j'espère que toza bien la famille, ernia sobozwa vidéo na biso kandenge ezalaka kaka la chaîne, la famille, to partager, to s'abonner, to aimer, et kosala biso pe bien makasi. Bana mama na ye ko analyser makambo ezokoleka na réseaux sociaux sur Tracy Mbelenge bana mama toyebi chaîne wana eza chaîne ya monene babone baza ebele bana mama tomonaki mpe ndenge bazalaki au four et au moulin na arena Adidas ya artiste na biso Fere Egola bana mama bapesaki vraiment j'espère pe ke batikaki ndako pe bana na bango baye penza na kati ya Paris penza pona kokota concert wana bazalaki penza na elika ke awa tozo kotisa penza mbongo donc cela veut dire ba vie kokota awa donc mbongo kokota tokoseka c'est vrai aussi basalaki ba vidéo na bango pe comme il faut pe batu batalaki pe batalaki penza batu batalaki bana mama mais sikoyo ebaloki na retour ekomi milelo na milelo toyebi te tokokende ya pete tokosuka pe wapi pona makambo oyo bana mama na kozonga susu pona pona Tracy ndenge azoya koloba ke Fere Egola asala quelque chose Fere Egola aloba na producteur tozo kolanda biso nyonso ensemble bana mama Fere Egola vraiment aza rien à voir ayebi vraiment makambo wana te donc makambo wana ezaka na producteur parce que producteur atali ke abimisi mbongo na ye ebele donc ako récupérer pe mwa mbongo na ye kaka na YouTube oyo na concert wana lolenge bato batalaki bato bakotaki donc cela veut dire ye pe il faut à récupérer c'est normal bana mama bosalaka baanalyse borezonaka bosalaka baanalyse bopesaka kaka faute te ke artiste wana tellement azalaka mabe tellement balobelaka ye boye tellement aza boye nyonso te bana mama aza rien à voir moto abimisi mbongo na ye ebele aloger bango na hotel kolia kolata makambo nyonso ezali facile te donc ye pe akosala na retour ke nga pe na récupérer mwa mbongo na ngai pe na ba oyo nyonso bakoluka kotala ba concert oyo na kotia na kati na kati ya réseaux sociaux donc na ba site ebele oyo akotia po a récupérer bana mama eza nango Fere Egola aza na ye rien à voir ke bozo finga ye bozo finga mwasi bozo finga bana mama tokebaka na makambo oyo tolobaka tosalaka na réseaux sociaux plus tard ekoya kozongela biso kozongela bino bato bolingaka mafinga bozo finga moto na gratuitement oyo asali eloko te oyo pe ayebi yango motu na makolo te bokoloba pe na ndenge abieke non bobenga yata na ndenge ya privé ke non Fere Egola atala makambo tokutani nango toyaki kosoutenir yo tala ndenge ekomeli biso peut-être pe na kuzu na privé kosala propre mais ndenge bozo koyela yango penza na kati ya réseaux sociaux ko diminuer koloba n'importe quoi en tout cas là bosungaka te ata moke na kozonga susu pona Karine Mokonzi mama ya YouTube pona kolakisa bino ke ye atimba liboso na bino parce que tomonaki Karine Mokonzi pe azalaki na kati ya concert wana au four et au moulin amipesaki penza nzoto ne mobimba vraiment énergie na ye nyonso abimisaki na kati ya concert ya Fere Egola wana motu vraiment akoko loba te ke non lukuta Karine Mokonzi asalaka eloko moko ya makasi te non asalaki vraiment bebele batretaki ye zoba bebele batretaki ye yango penza chaîne na ye moko efandi wana alingi kotia bavimba nani concert oyo nyonso ezokoleka te ye moko penza moto ake penza na kati ya concert wana penza azalaki kuna bobengaki ezoba sikoyo bana mama bopesi Karine Mokonzi raison ke ye atalaka mosika azali aigle en tout cas bobetela ete maboko ke aza aigle atalaka mosika ke oyo ekoya
nami pesa déjà distance avant sikoyo soki ki azwaki ba concert wana même ata 30 minutes ata 1 heure du temps elingi ekomela ndenge ni bolingo olobaki kakini mokonzi wana azalaka zoba kakini mokonzi oyo alingaka mbongo kakini mokonzi oyo bomonaki bino moko donc bopesi ye raison asimbaki ata telefone te ke azwa ata image na kati or ke azalaki na kati au four au moulin or ke Feregola penza aza mutu ne penza ya kati basololaka très bien mais alobi na kosimba te na kosala eloko moko te nakendelaki bapromotion na ngai nakendaki kosoutenir ndeko na ngai donc asimbaki eloko moko te donc cela veut dire bino bokendaki kotala matala na bolobi ke non tozokenda bakamera na biso oui eza pe bien boza bajournaliste mpona kopesa pe information na bato oyo mosusu bazwaki tante ya kotala na life wana bakokota pe na bakati ya bachaine na bino balandi yango pe ekosala bien bosalaki pe bien pe sa bajournaliste pe bakoki kosala pe eloko moko pe te soki bajournaliste baza pe te basalaki pe eloko mabe te mais kozwa ba 1 heure du temps ba 2 heures du temps donc bozo kozwa na bino ba image oyo moto abimisi mbongo na ye ebele en tout cas akolandela bino c'est sûr ezalaka nango bongo parce que azo imaginer que na olie batala epai na ye baya kotala epai na yo donc soki ozwi lope ata 10 minutes 20 minutes otie là c'est comprendre est-ce que eza nango concert mobimba te eza nango molai te eza nango kaka azwaki kaka mwa bamike mais bobando ti yango penza banda ebandeli ti suka ba 1 heure du temps ba 2 heures du temps non c'est pas ça eza gentil te eza kaka bango bato babandi yango te ezali bamusicien nyonso parce que politaire akotala ke non nga na bimisi mbongo na ngai ebele il faut na récupérer nga nasali badepense na ngai ebele il faut na récupérer c'est normal mais bolela na bino te en tout cas ezali makambo eyaka nango ezalaka nango bongo epesa bino mayele nde ete ya bino ke mukolo mosusu soki momoni ke ba concert ya monene ezali en tout cas bozwaka susu ba image te bozwaka image ka ya moke bozomona ke non concert oyo eza nango penza ya wow te mais nyonso eza nango kaka concert mais nazwa kaka na bokebi nayeba ke nazozwa quelle partie nakoki kozwa te peut-être pe okoki kozwa pe bongo otie na chaîne na yo pe ozwi pe ata 1 te bana mama nga mokolo moko ya fere abetaki na Kinshasa concert na ye wana na stade na biso oyo abetaki na Kinshasa bana mama nazwa kaka image na Facebook kaka ya mokie pe kaka natiaki na kati ya YouTube na nga bandeko nayebisi bino ke bato batalaki video wana mais ekotaki nga ata 1 franc te parce que ezalaki eloko na ngati ezalaki pete ke ezalaki ba image penza ba ndenge eza penza na kati kuna ndenge bato bazoko tala non bana mama ezalaki kaka flash moko ya moke kaka na kaka telefone boye bana mama ezalaki nga eloko moko te kute pesa nga kana lobi na longo nga pourquoi na kene koza ya image ya mokebo ya nini pe zo ninga ezalaki pe na sens te parce que YouTube amoni ke non oyo ezali ya concert ya monene ezali concert ya mutu abimiseli yango énergie na ye mbongo na ye c'est rien à voir na Feregola bana mama bozo finga ye na pamba siko ba ope ba finga kike balite ya kanda bako yate oyo ba virginie so manganga bako yate mais basi ba ye bomoni bango bomoni lite ya kanda na kati ya Jean ndenga tie Arena Genève donc atie siko ba oba na loba ke fali ipupa mutakangi boye bato na ye bato basali boye bato botika kotiaka ba conflit na kati ya ba artiste na biso ba congolais botika ba conflit soki ezalaki tana yete ke na Arena Adidas bango ba ya balinga ba ya pete mais siko ndenge nini siko na Arena oyo ya Genève bapesi bango soso visa pona kolakisa ke bana mama botangelaka bato mabete tanki bomoni preuve te tanki bomonaki bango pete ke bake na ambassade bake nokoloba ke non bato affaire bazwa ba visa te bato affaire ba voyager te bana mama bokabolaka ba artiste na biso te bolukaka bazalaka bomoko basanganaka ke bozala wana bozo pela kaka bo partage bo kabola bango donc po bino bo régner
et ça la bien te. D'abord bo silisa bango loposo, basi na bango kutu, bo respectaka bango te. Soki bo simbi basi na bango, bo bandi ko silisa bango linsala moko na moko, bo silisi bango na détail. Donc bosilisaka nyonso bokotaka na ndako na bango penza au fond ekomi na bana na bango nana ngo kuta koloba bana bango bosimbaka bana bobandi kofinga botie bango na miniature wana bobandi kofinga bana ezalaka propreté il faut bokorjaka maloba na bino obozo kobimisa il faut botalaka obozo kobimisa mpona baartiste na biso en tout cas esungaka te eza malamu te ata moke oyo peuple congolais oyo bakroni mama bakroni papa o balobaka en tout cas ezalaka malamu te ata moke to changer Tracy en tout cas kolela te eza makambo eyaka nango fuko supporter nyonso YouTube oui bakokata babone te bakokata mpe chante du fait ke basali mpe balongola kaka oyo yo ozwaki kuna seke basali yo mpe bien eza mpe fin du monde te nasir pe te ke okendaka mosala te obe boviva kaka na kati ya YouTube oui c'est vrai YouTube moto ebengi bino ke boya na poto na mwasi na bana boye kaka cause ya YouTube mais nde YouTube nde ezali nde vi na bino mobimba te ke botu kosalaka mosala te pa ke kaka ke YouTube non YouTube eza pe bien ezo contribuer pe na économie na bino na ndako na bino c'est bien mais botalaka sikoyo makambo obo ko na YouTube na bino bokino tari bisere bitiacha te pour boza na chaîne monene bolobi ke to leki batu nyonso na ba abonné to leki batu nyonso na kotala donc tozwa o nyonso tozwa donc moto ko simba biso eza azate parce que toza chaîne monene non chaîne monene ezate du fait que bosali bozwi biloko ya batu oyo bafu bango mo ba récupérer bazwa mbongo c'est normal ezate ke boya kozwa artiste na biso botaye wana bo bana ko critiquer ye bo bana ko finga ye bo bana ko loba n'importe quoi to moni pe na monoko no bisi na finga te me batu mususu baso ko finga na sima ya chaîne na odo baso ba ko finga sikoyo fait rigoler en tout cas eza respecter bo changer peuple congolais en tout cas bo changer communauté congolaise surtout ba obazana poto en tout cas bo changer ma finga koma na monoko na bango lokola maya kumela eza malamu te ata moke vraiment bo changer en tout cas bo pesa karine ke yende azali aigle parce que amona kamusika amona ki yango batu balobaki na ndenge bazomona yo sala ba delure na ye azoko sala na ba anse luzolo azosala na ye ba image te ba critique balobaki azazoba ye mutake kuna ifale azwa ba image acha na chaîne na ye mutake kuna ifale asala bota ndenge azosala orke karine amona ki déjà musika ke awa ezali concert ya GT concert wana ezalaki ya komaseki te bana mama 2 jours successivement en tout cas ezalaki ya GT donc ezali mbongo nde moto ebimaki ezali mbongo moto ebimaki eza nde fali po déjà bapesi ye mbongo na ye po ye abeta donc le reste wana etali ye te bana mama etali te donc producteur a calculé mbongo na ye ebimi ebele kolesaka batu kolatisaka batu kozwa basala wana makambo nyonso wana producteur eza lourd donc il faut ye pe a récupérer donc akoko linga te ke amona ba image oyo azoloba ke akosama quelque chose na chaîne mususu kuna batu bakoti ebele bazwa ba quelque chose asepe nango non personne donc bana mama donc faire rigoler bato azana ye na problème te botika nde kofinga artiste botika nde esala bien bana mama c'est Noela TV na komi na suka video na biso comme habitude ndenge ezalaka kaka loboko na yo o like o partager o aimer o s'abonner pe soki nano s'abonner te na Noela TV s'il vous plaît pardon s'abonner partagez, aimez, moi commentaire na ça fera du bien dans Noela TV s'il vous plaît la famille on est là ensemble avec vous ça bino eza mobulu sa communauté na bisope eza mobulu en tout cas toza wana pona ko soutenir les et les autres en tout cas toza wana ensemble to soutenir tozala bomoko tozala ensemble communauté congolais en tout cas to simba na maboko to kende liboso to ko avancer to tika makambo oyo ya kofinga ya ba polémique ezanga
tina ezanga mutuna makolo ekoservir biso na eloko te. Au contraire ekitisaka biso na bapaya na bato oyo bato mosusu bato te tala communauté wana ndenge bazalaka pe na manière te tala ndenge tala ndenge basalaka baartiste na bango tala ndenge bafingaka baartiste na bango. En tout cas eza malamu te. La famille c'est Noela TV. En tout cas nakomi na suka video na ngai bisika nyonso bokomona video na biso pe ere nyonso ekomi na bino, pourquoi pas au s'abonner, pourquoi pas pe au liker, okozala jamais déçu na Noela TV. Merci na zotika bino la famille. Ba bisous, bye bye.